pire parce que yenda bandai makambo descendre ya mystère neti Moïse Mbiye asala choix na ye soit disant asala choix na ye pona kokota vraiment mingi te na vie na ye so mnanga lipana osomona ngosko ba passer sko ba komisa sko ba binza na bango lokola Yesu Kristo tanga au nom de Jésus akoti kinza nzambi na sema motema ne omona kaloka Yesu wana ndi asala miracle okay zali asokumisa démon oba pesa ki wana okay nga abunde na sabo kokumisa démon te nga ndefuna utiliser ba démon parce que mutu normal ndi azaka na pouvoir ya utiliser ba démon so comment c'est possible nga abunde na sabo démon utiliser nga yesimba te biso le pesa ba pasteur ba démon ba omolanda mbongo ba ebike soki ba ke kozwa prophétisation ya esprit ya jini moko ba ke ba fongoli mo église moko ba bandi ko sala prophétisation ba ebike tango ba mama yo fo ya boy oya na boy et ça bango bazo vivre osomona parce que ba te belé bazo ngaso contacter ba magicien te pa ba ebika lo magicien ba kosaka so ba ebi ba magicien ke ba bateka ka batu surtout ba na basi so o ebike akwa asambela ka mingi so teli asana ba problème landaka ye pourquoi asa donaka mingi na ba jini wana jamais akolinga ke mwana mwanso so libala malamu toute l'église yeba yango bien bazali ba esclave ya ba démon mona ngosko comment c'est possible yo pasteur yo kochana mwanso na ndako ozoko yebisanga ke papa yo sana boye bozana milimo boye est-ce que nzambe alingaka nzoto ezaka empire faut ça la pire ce qu'on a na sa pire na pas pasteur tout na mais kana koyebisanga na ko ndima ta pa edingo sana sa pire tika boye mata fait dire sana papa edi ndi to ko ba ya sa pire parce que yenda bandai makambo descendre ya mystère neti Moïse Mbiye asala choix na ye soit disant asala choix na ye pona kokota vraiment mingi te na vie na ye en français j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse.
connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindu. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés devant vos postes et devant vos écrans en train de suivre cette émission Excellence. Excellence, une émission culturelle, une émission qui fait la promotion. Vous savez que dans notre habitude, nous avons tendance à recevoir un peu tout le monde parce que dans cette émission, on reçoit des joueurs, on reçoit des hommes dédiés, on reçoit des artistes musiciens. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour la première fois dans cette émission. On va recevoir un maître. Bon, moi, je ne sais pas, il m'a détaillé, il est qui, il fait quoi d'abord, pour ne pas entrer vraiment dans le détail, parce que il m'a Zanabiso. Donc, il est maître avocat, il est maître, après ça court ou bien. Avant de commencer cette émission, je dis merci à tous les abonnés de Congo Promo TV avec cette intention soutenue que vous nous donnez dans cette émission. Et je dis merci à l'ingénieur, lui c'est l'ingénieur Raph Ngindu, le boss. Je dis merci à Jenny Mangaya, Maman Paradis, sans oublier Laetitia Mangaya. Directement, nous allons poser des questions à notre invité. Bonjour maître. Bonjour mon frère. Naya Wanayo Talayo, je ne sais pas, tout le monde a bien mon maître. Le vrai nom au sur les téléspectateurs, puis internet tout il y a Congo Promo TV, c'est quoi? Comment Nayo, c'est ce que tu fais dans la vie. Et puis tu as appelé à Kundolunde Zalara. Bon, comme on a dit maître Abdul, les gourous du temple. Comme on a dit, on a belinga open à initiation. Donc, comme on a dit, les gourous du temple, on a dit magicien pour défendre contre les mal. Donc c'est ça. Toi qui viens, tu es magicien pour défendre contre le mal. Pour défendre contre les mal. Voilà. Oui. Donc on a sungaka ba obaza na ba problème, na sungaka ba obazali na maladie. De jamais na ko boma o azali coupable. Nous voilà mon maître Azoloba, donc le gourou du temple. Toko Tanabiso, mais on veut savoir quelle est la différence d'abord entre ce que vous faisiez dans la magie et puis les arabes chef coutumier. On a différence, il y a rien. Bon, différence, c'est premièrement la sagesse, puis na Koudira, ils ont un mot arabe. Différence entre les chef coutumier et les magiciens. Donc, quand on a un magicien, ils ont un combo magicien. Donc, on a un magicien par rapport à l'enseignement qu'on a dans le monde d'invisibilité. Quand on a un enseignement, donc, la différence chef coutumier, la différence la différence donc c'est ça. Donc on a la réalité secret moko caché. Le mystère on a la jusque là mutu moko azana on amte. Banda na mutu apesa ngande akufa ti lelo. Donc jusque là non existe dans société. De ça ka ipa na biso. Ouais, donc mutu apesa akufa donc maître na akufa. To ba pe kombo na efe za ngo problème te. Non. Koloba kombo na eso na lo bango ezalo ko te lemisa milimo mais vige télévision ba totala yango foko lo bakaka. Mon maître Sony Echo mo troisième sorcière. Donc mon tour a inisangaye Nakatia Marambo, c'est ça. Donc, je pense abonner tout à Congo Promo TV pour comprendre mon maître à Oloba. Donc, à lobby bien que maître Neza, le président Sony Etio, Mobiso Tuto Ebiagi mécène ma musique. Donc, c'est lui qui lui a initié na Mondo ya magie. Et puis, Nakatia Mondo ya magie, ça il y a combien de temps? Dépose à initier. On a initié Banda 2004 Tilelo. Donc, on a 17 ans, 18, 17 ans. Donc, on a 4 Makambo.
nde na bandaki initiation nango nde na longo na catholique nde na ke islam pour nazali musulman dit siko nde nazalaka musulman mais auto salaka izali en dehors islam do islam jamais koyebisa biso ke to sala fétiche to sala mamba sorcellerie do auto salaka wana ezala ngo la o izali to remplir ka ba formalité en cachette parce que soki lelo na to sala mambo nanga par exemple na sali moi eloko moko boye wana ezali islam ti do capacité ya mystère na ngai ezali depuis 2004 ti lelo nazali initié. Donc depuis année au lobby, si quoi maître depuis au Sam Sala est-ce que au PCD a une solution? Bon, solution to PCD déjà na bamboka ebele kutu balibanda ya mboka ti na biso moko na Congo awa. Ba solution ezana ngo. Ba solution bato bazwa pe ba solution ezana. Oh bato ebele po ba maître ebele ba charlatan ba ebele hein. Bah charlatan donc aïwana 5 commerçants aïe à salima mnaye bah PCP confiance dans ma l'armée à la fin pe donc aventurier est-ce que na habité donc confiance ni oh bah tout ba on a biso ba repé ça on nan omoni eloko bimisaka biso ba aventurier ça par rapport ya ko zanga mbongo soki yo mettre za na mbongo tete mususu o sombela unité comme ça aux ala mandian ozolanda berer mususu pe za la kapena batu oyo pe ba benga ka biso ozomona ngo parce que mystère ezali eloko ezalaka secret pour ceux qui le londe na zaboye est-ce que l'état ko kanga mutu moko bayebi ke te bino bosama makindoki pour l'état ko baki ezana prévité c'est que ça kalika mo ezalaka secret na kati ya secret wana tango yo mutu baselo musala okangi munoko na yo parce que mangambo de sala ezana principe na fokanga munoko na yo so yo oza munoko bush so tango babande oselo musala esimbite okobimisaka na aventurer okobimisaka mettre aventurer ezabela bato mususu pe baseli makambo pe azana motema na ya ko bomba. Parce que dans le temple, il faut que bomba secret dans le bosso. Pourtant, on a un secret, mais on a malamu. Tout ça, le existé. Ça, le existé. L'église, il faut que ça note. n'a pas passé à la défense. Non, mais na kati ya monde d'invisibilité, ça a tenté au bimisa mambona yo. Libanda, c'est que trahir la loi à temple. Tant que trahir la loi à temple, est-ce que mamono est simba sus? Et simba tête. Somo na omezana batu mususu pito sela mambo esimba nazaka te mettre moto na sala ka mambo esimba non et ça mutu mususu pito ko sela pe mambo esimbite pourquoi iko simbate non raison ni iko sa pe simbate et ça na ba famille mususu ba loba maloba moko ta mususu ba lobi yonde oza ko simba kisite osomo bona mo poste ko makambo no esimba il faut qu'on a sala nini il faut qu'on a une sala collaboration na famille na yo na bakoko na yo na tinda pe bakoko oya ngai bakiko sala association bakiko sala en collaboration na bango bayokani koko wana bakosenga biloko na bango tango bakosenga biloko oyo ko sala poto kata instruction wana après ça faut bakosa nini nzele ko sani ko fungama so la mettre mususu ba éviter comment faire la mystère ba mettre mususu ba éviter comment faire la sorcellerie so mususu ba éviter comment faire la magie. Osomona ngo eloko sekonde omonaka mutu musu aseli mutu musala esimite pourquoi ta musu ayebite capacité ya musala ngo osomona ngo mais tozaba les meilleurs temena ongana yebi esa ebele ongana salela pe bato bamona esa ebele pe ta musu pe na sena musala ta musu esimate wana loba par rapport na bango ta musu bango ba respecter la principité mais na o a respecter principe à maître Abdou le gourou du temple pourquoi on sort le bigo na été faut Foisoa, quand le maître gourou du temple Azoloba, also on a bino, fan tout ya Congo Promo TV. Maître, si quoi solution et problème ni oh parce que tu vas la biso dans le monde entier. Dans le monde entier, tu vas la biso. Bah problème est belé. Peut-être qu'il n'est pas pasteur, peut-être à vie on peut solution. Peut-être à côté d'un collègue n'abidou msusu à une on peut solution. Batusu ba kama mabala ba misala ba mikanda na ba potonde eza wana siko ba genre nini ya ba malade o to be ba loka ba malade pour ba na ba problème ba genre nini ba malade oyo salisa bon ba malade belenga na salisa ka premièrement na salisa ka mimi o ezali spirituel à part spirituel to ko taka mimi pe na bokoko mais to saka souvent basé na kibokoko to koma mimi na spiritualité parce que na kata spiritualité ezola kisabiso likasa nini o esaka malamu likasa oyo nini te esaka malamu na ko yo traiter sida ya kindoki pour sida kindoki ezali sida kindoki na ko traiter yango na zo traiter promotion ya musala parce que ça maladie mutu azoka musala te ça maladie donc na zo traiter partout donc na zo traiter le wala nyonso surtout bana basi bolingi mibali na bino bafungwama oyo yo mwana mwasi okenda poto ti lelo vina yo za malamu te nga Abdou na songa yo tout oyo kaka ezali o batu nyonso bayebi ki na vina bango ba portefeuille ozwa na succès portefeuille magique ozwa na succès portefeuille magique existaka te to benga ngo kodia biso ba Kongo neti ngana mungwe muyombe naza mwana matadi to benga ngo kodia mundu azana posa ya kodia ya portefeuille ba tie ngo siko na système portefeuille nde ataka na poche to ça les transmission na osalela ye
parce que loko ezaka le très important na quoi nous ces messages na poto mon temps biso tozo le la télévision tozo le bela o ezali spiritualité bo pesa biso confiance ndé bo pesa ka pe ba pasteur confiance pasteur le loko solo musala bité papa maman après 2 ans okoza résultat na pourquoi bino bondimaka o ya ba pasteur o ya biso bo mona ngokaka ezama bi na ko singa o ya nga contacter le groupe du temple alanda inscription na ngai akozala muto malamu ngana tekaka mutu te na bomaka mutu te ngana zali ko sala science ezali ko défendre kaka ya mabe do pona kende na boma ona sala bona teka bona sala ngote o mutu pa koza mbongo ipana ngama ateki pe mutu te na PCP mbongo osomona ngo ezama yele oyo biso to découvrir kala mingi te nde to sala ba recherche pona zali pe na Kishasa te na kozala quelque part nde na yo ya siko Kishasa pona le kaka ipana bino à la prochaine nde batunde ba contacter Abdul po bazwa o eza posa bazwa. Oh, non, rappelez, abonnez tout, il y a Congo Promo TV. Oh, il y a premier épisode. Donc, il y aura préambule, la maître Goro. Donc, il y aura 2 épisodes. Il y aura vraiment une série des épisodes. Donc, vous avez branché dans cette émission Excellence. Maître, si vous pouvez dire pasteur, bah croire en Nzambe, bah sous Jésus-Christ, bah sous bah bah croire, mais bah Nzambe na bah croire, bah pasteur bah Nzambe. Donc, ouais ça l'icône c'est. Est-ce que vous avez Nzambe? Ouais, nazaka Nzambe moko asalanga na yo. Donc nazaka Nzambe mosusu te. Binzambi o monaka o ebimaka on eza par rapport ya ba démo ka auto pesa ka ba pasteur. Po biso to pesa ba pasteur ba démo ba sala prophétisation. Maître, tout le monde est réel. Parce que bah de belé ba otala biso. Donc bino peut ça va pasteur ba démon pour ça ba miracle. Nzambi wana. Neti ngasko za Nzambe mona ko kumisa Nzambe o ya sala nga le tout puissant et le miséricordieux. Yende o asalanga na yo. Mais na ko kumisa Nzambe te. OK ngandre Abdul nde na zawana nde ngana komanda ka ba jin. Pour ça tali attaque roi Salomon Nzambe pesa ke sachet de commander ba jin. Roi Salomon atanga ba prière rebelle. Alors kuma inikaji ila soa khatan wa khidani faza kumi jamiruna mudwaruna. Azali ko invoquer ba démon. Bo poussa na pembeni nga. Azali na capacité ya ko yebisa démon moko keso langa kitu wana so keso langa lipana osomona ngo sko ba passer sko ba komisa sko ba Nzambe na bango kola Yesu Kristo tanga au nom de Jésus akoti Nzambe na sema motema ne omona kaloka Yesu wana ndi asala miracle okay zali asokumisa démon ne o ba pesa ki wana okay nga Abdul ndi na saba ko kumisa démon te nga ndi fona utiliser ba démon parce que mutu normal ndi azaka na pouvoir ya utiliser ba démon so comment c'est possible nga Abdul ndi na saba libanda na misu nanga nazomona yango troisième mpe koli ka ndenge olobaki troisième koli déjà nga nde libanga te mpona yawa te na yesi nzibe service nazwaka ta 37 koli awa na zibe service na mbala moko 37 ngaku nabangaki na yesi mwana tiaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na Brazzaville mwana lobaki nanga mpe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville seke tobenga bango monde entier ukokanisa eli okola mundele na moni yango aza mundele te azalaki yo mutu uza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton pe kuretire ye muku akuya kuzwa yango pe akuyawe na Kishasa kaka Kishasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate la coiffe et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Filet. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés.
Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Et puis tu as sous phénomène de pasteur, démon et belé, magicien belé. Tu es magicien. Temple. Mais on n'a pas compris les années où tout s'est transformé dans pasteur, dans l'église. Problème est ça nini. Non, bazo kimate bazo landa nelisi kombongo. Ba omolanda mbongo ba ebike soki ba keko zo prophétisation ya esprit ya jini moko ba ke ba fongoli mo église moko ba bandi ko sala prophétisation ba ebike tango ba mama yo foya boy oyana boy boy. Et ça bango bazo vivre. Osomona parce que ba te belé bazo ngaso contacter ba magicien te. Ba ebike lo magicien ba kosaka so ba ebike ba magicien ke ba teka ka batu. Osomona ngo ale yango ba ke okimena ba église yango moni bana basi ebele ba poto eza tala ba Congo awa monde mobimba. Surtout bana basi so o yebike akwara asambela ka mingi. So teli asa ba problème landaka ye. Pourquoi asa donaka mingi na ba jini wana jamais akolinga ke mwana mo sans libala malamu. Pourquoi est église o ya ba église de réveil. Toute l'église yeba yango bien bazali ba esclave ya ba démon. Pourquoi on veut pas esclave ya ba démon? Ah non maître au contraire na biko parce que pourquoi maître yo ngo biso que na Congo ne to bébé dans le monde entier ba église ya solo ezati. Pona ngai église ya solo ezali motema soit na nzela ozolanda. Bino pasteur ba croire na nzambe na ninga solo basati. Pona ngai na monité. Pona ngai vraiment na mona pété pe ba kotikala ko salati pourquoi pasteur o ala kana na chambre na mwasi na ye. Bazo s'affronter na mwasi na ye. Lobi nango akoya ko yebiso ke ya na Saint-Esprit. Est-ce que Nzambe atinda biso poto s'affronter to eloko e sala poto s'affronter za po Adana Eve nde basala ka péché wana eloko nde sala ki Nzambe alobaki nini yo Adam kende onoluka mbongo onozo mbongo na pas yo Eve yo onobuta na pas pourquoi et tant ba s'affronter na ka wana ezala ko bebisi instruction ya Nzambe osomona ngo comment c'est possible yo pasteur yo kochaka na mwasi na ndako ozoko yebisanga ke papa yo sana boye bozana milimo boye est-ce que Nzambe alingaka nzoto ezaka empire faut ça la pire ce qu'on a na sa pire na pas pasteur tout na mais kana ko yebisanga na ko ndimata pa edingo sana sa pire tika boye mata fait dire sana papa edi ndé to ko ba sa pire parce que yenda bandai makamba descendre ya mystère mais jamais ngana ko tso yebiso ngana ndima pasteur mazana sa pire au pasteur que ça la Saint-Esprit Jésus Christ boso na évoquer Jésus Christ de Nazareth le maître suprême yo ko bani Nzambe bibale Jésus Christ de Nazareth wa benga Nzambe ya bibale non il peut bien Jésus Christ. Mais tu utilises ça. C'est qu'on a battu face à moi, face nanga, dans un magicien, dans un pasteur, dans un moi Nzambe, ou bien dans un nani on a l'obité parmi les trois. Dans un gourou du temple. On a subi na 7 dans 5 millimos, 7 dans 5 millimos. Molimo nanga na sel la kana na libumuna na 7 bibale. De po a échoué za rapaz. Boso kina ebale mukeso lakini disebamo mukeso to kogite foto kina na océan so to kogite eza mibale muso eza na kati kuna eza ndenge moko na sagesse ba esprit muso ko utiliser mais azali limité so faut que soko za na collaboration ba esprit o bazali ba benga bango tunia passe partout o azali mutu oyo akiko sala tous les problèmes mutu na poto na kena toiti na zui lettre na boki na toiti kuna na poto amoni yango avec une connexion à monde invisibilité to on agence spirituelle kena tinda mudelo ko mona koli mona par exemple na agence moko bona ko kende ko tinda mona kati agence ya ba esprit tuwana ezali so po mutu andimelango o akozaka o akondimelanga Abdul yenda ko mona mambo na to tika binzamizambi wana na qui parmi bateaux cités qui d'abord maître Nayo perd son âme, donc le président Sonié Tchulong et Ombo, mais où tu peux citer comme il y a Viedi et Dingwe. Est-ce qu'on reconnectera pas imaginer toi, nous sommes arrivés à là.
soko miki okufi atanga moko so boy vie di ngana obuma yo de o ba kasila pourquoi comme nous mukolo po asana so na tante asa subilo ko anosala dans l'époque te soko bana na ye onde afibimisi bango ba sali réputation na ye azaka na mona moko o abimisa na vie na ye o asala lokumo ya papa edi eza bijou qui nous envoie champion d'Afrique presque azavima azoka ngami je dis pas rapper na mona moko akatia non mwana o pena akobota ne mwana mais asa puissante po vie di apesa ki ndoki nyonso epa bijou qui nous envoie ozomona ngo bijou qui nous envoie to na yo ko pesa biso ki ndoki wana donc biso peut contribuer ki ndoki ya vie di on a kati na moi qui yedingo ezali vie ezali place ya Azali Abdul donc place ya Azali bike mwana na Abdul bonne chance kene liboso place ya Azali sikoyo est-ce que on reconnaîtra peu ba magicien mususu pe ba collègue pe te na ngishasa mettre ça la suda pas océan Zanzumba mettre baza suti na bilo tibo tikali wande bazate neti nga munge mona matadi nga za mettre ngishasa te nga na villageois nga na fana ngishasa te nga na villageois munge mona matadi nga na za mettre ngishasa te lobana ba Kongo nde ba mettre bazali o baleki nga mena ngishasa na mona ate Ozolanda maître osana kar te célèbre musala esa nini esimba lobi nango pe osala exemplaire na miso abatu na ba oya poto abenga kabiso wana tokosala be mutu musala ki epertibe mais soki ta muso sa sur place na ngai guru du temple okomuna ta muso changement mais ça na ba chapitre et ça na ba mbebeli auto salaka neto ebarake ba maître mso mona na moi lititi na ye maître mso mona ye na moi singane à loketo maître mso mona ye na moi tamsuso mona tamsuso lo moi tili ya na nini na kingo mais apparemment bena gourou du temple swagger kutu donc so ye bete playboy nzela elo ni eta lo mo te funa ko za maître na senga ta cameraman atala nanu oyo loko nde yangai pentacle oyo nde izaka na vina ngai na biga c'est que ça bena musala ko zumango bien vous allez pentacle nde yangai na oza soumettre tena chaka biloko boyete na nzodo non jusque nde na zabe na zobela na zali na terre ko bela mais na lekika epa na bino pour na lobela ka message ki grand-mère ça na ngode fana ta ka ba feste so ti fana ta ka biloko mo bato ba comprendre que ngana za grand-mère non mutu akondimela ngande ko so makambo awa ezande mamuna yo loba o eza 2019 on comprendre bien tatouage ça on a king na mutu o ngana zala na initié tango ngana zala na dolizi tipe na kinaka point noir pour na ba recherche ka place nde ba pesilanga mambo wana donc c'est ça. Maître Gourou du temple parce que quand nous le émission belé et ça une émission moi pena au démontrer pena makambu ndenge zalaka donc bana tout yami kilio ba na biso donc vous avez toujours connecté na chaîne nabino donc Congo Promo TV parce que tous sur la maître lobby ba bana ba problème et puis voilà peut nos solutions et puis il y a ça na muto bo marabatouté. Est-ce que bi Satan ezali kaka ozomona siko o afande awa nde babarake non natanga suka pe ke non neti bino bato bosela bato ta mosusu bamabaka magicien na suka bokeli felo ntango nzambe asalaki mokili avant asala Lucifer ezala na baesprit mosusu bazisisa koleka Lucifer ye moko ozomona ntango nzambe asali mokili oyo apesaka pouvoir epai ya Lucifer pourquoi apesaka pouvoir epai ya Lucifer pourquoi ayebi ke na kibonzambe eza ebele bakosumuka osomona ngo ezana ebele ba lobaka comment nzambe ye moko na kati ya motema na Saint-Esprit mais tango yo za en collaboration na maître Lucifer osomona ngo oza en collaboration na maître Lucifer yeba yango bien mutu azana mbaso aye pa ya maître Lucifer asani alimusi mbaso mutu aye koluka promotion ya mbongo aye Lucifer apesi mbongo mais tango maître Lucifer alobelie nde ozana mbongo na pesi yo condition ko zalaka lokola faut sunga bato yo ke na mbongo na bapesi na Lucifer yo bandi ko sala ngo ambiance obosa nita mususu il faut ko sunga bat soko neko za nini soko neko za musoko miliboma boya ngomona ka bimisaka Lucifer mabe mais Abdul siko ndia zabu Lucifer parce que nde na zabu tano zo évoquer ba démon c'est que na évoquer Lucifer parce que na ko évoquer nzambe te parce que na za musumuki il faut na invoquer kaka Lucifer parce que Lucifer ndia ko zo message ya pesa epa yemei nzambe oso comprendre pour nzambe aza Lucifer donc nzambe tango asala Lucifer il asala ye na mawana ye parce que asala ye pourquoi po bato ba ye bake apanga nzambe na zape na pouvoir o mususu ezali caché na caché ona yango mona kake ba passer ba yaka nde pa na biso po bazo makambo est-ce que oyamba pena ya ba pasteur pe ya o minene ba yeba mi pe donc pourquoi pas pourquoi pas kutu basoka ba transmission papier bo abeti colonel 3 fois ndimi kona kuya bike mama zona ba démon o abimisi mutu nguma neza ngo spectacle
ça pe na émission mususu na koleka pe na kobimisa bangoma osomona ngo. Mais ça si moi les gars qui a kala mingi te parce que na internet na émission to le barabena mingi vérité et là moi les gars pasteur morobo apparemment le bara mambo gege mambo nini est-ce que vous reconnaître que gege on a pas existe? Non, et ça va esprit mususu ba ina ngo bana meke bazo pesa ka lo yenge. Hein? Donc par rapport esprit oyo lekina gege wana ezali aigle phoenix aigle de protection. Mais oui pe gege. Oui, azali ba esprit ba descendant ya ibilisa ça c'est du Satan. Donc ba descendant. Okomona gege wana ina paramareste ya ba démon. Azali na vraiment na se. Mais azali ko mutu, azali esprit moko oyo azista déjà na mokili oyo. Azala lokola mutu. Osomona ngo azaka soki o contacter fa peso ki memba la moko. Osomona ngo yango mona osomuta yo sa musale pa na biso to tuna ka ye. Osana posa esprit ni oyo boku ko collaborer na ye. Okobimisele tous les combos ya ba démon. Ya ko choisir ces démons ni oyo asala malamu, démon ni oyo azaka na mabe, démon ni oyo asunga ka bato. Yo ko sala choix na yet. Neti Moïse mbiye. Asala ka choix na ye. Soit disant asala choix na ye. Pona ko ta vraiment mingi tena vie na ye. Donc on a habité Mambogo itampo pour bisabi sona. Moïse mbiye asala choix na ye. Tu dis que Moïse mbiye a été à Jésus-Christ. Na sima Jésus ni makamune ko beba yango mona bato beba bazo kufa siko pourquoi Yesu azoboma bato mais okena kata kora ba lobby etenga na sa misiki mana kata kora ba lobby prophète asuka ko ya Isabili Mariam eza comme eza Jésus o ya sister ki mission na ko ya mais na kati ya na Bible ba lobby nini Jésus ni azanza nzambe osomona ngo seke politique ya église catholique yango yo sala nini eko bouleverser mambo nyonso oyo osomona ngo pone tinga na uti na sala sango osoyeba mpona yebi bangambo ebele oza na monzi yo po muta yiba bangambo ebele to sana kiti science to za pena ba meso to pesa ka pa na pe ko sela batu misala soki be muta sana posa ko balokola membre na biso be to sana direction osomona ngo muntu na ko découvrir même musu na ko bango mingi pe na TVT na ko lo bata musu yo pe o initiera pe batu na monde na sana église na sana kiti science on a pesa ka ba lumière vendredi jeudi ezaka 9h à 15h Zolanda. Non, mambo c'est belé. Donc Gourou du temps pour de l'avenir Naya Salara. Donc il est clair dans ce qu'il fait. Je profite de dire un bonjour. Lui c'est aussi fou donc abonné vraiment il y a Congo Promo TV et Patrick Los aussi abonné à Congo Promo TV. L'autre sola, tous en mettre Gourou, tous sur la pena donc mingi. Et bien autour pour l'émission parce que sinon, il y aura un premier épisode. Mettre Rolo Bapenda et il y a 2, 3, 4e épisode. On a besoin de vos commentaires, on a besoin de vos suggestions, on a besoin de vos critiques. On a des questions autres reposer les sous l'émission Zoya. Donc on a besoin de ça. Nous tout beau l'émission. Maître, est-ce qu'il arrive à péquer non? Au Saheli Moutouli Kambou, au petit Moutou Solution et Pertiba comme il Boma. Bon, on va ça là, on va t'attendre. Azo yozo bisinga na za grammaire azo bata longwa yo koza kayo za grammaire so mona ngoso tango ne pisanga kana lokola ke eza lokola osambusinga na miso abatu so de osambusinga eza lokola mutu azo finga yo za maître yo lokolo ni za maître na osani il faut aussi big peni na yo so mona ngo mesuri yo ndimelinga moko bela dibomo eza ko lobby yaka oya mutu azo boya yo azako ignorer pouvoir na yo oyo zanango est-ce qu'on a bien ka ke batu musu bayaka ka ayeko simba mais esimbi ta comme liboma. Non, na ipana ngai ezalaka te. Otomona bato mususu, ba yepa na bino asimbi. Mais ke ba pasteur na église abiki ici azungisi c'est normal. Non, de ba esprit ba yoka na bango ça ko likelemba papa tikela nga place muto so na beno abiki sete nga passer na sanini na ko yokisa masoni na mindimi. Esprit wana ye pasteur osala sacrifice na ye. Sacrifice osala wana ale démon ba ko ba collaboration. Ta ba collaborer wana o mona pe kuna ipana esimbi ipana ko to mettre esimbi do pasteur abiki seki muto na gene nanda kwa nganga. Osomona ngo yambale muso ko sala asante muso akosa na numéro mo plus élevé ta muso na yo maître osomona ngo esali lokola ke pasteur abikisi mutu mais pas na biso jamais na ko boma mutu to boma kaka o asali coupable yende to ko boma mais o asali coupable te to ko sala yango te parce aka o kinga abina meko tangisa makila ya bato yeba yango bien sort na ngaliwa donc yo sala magia makila te mais na yebi na biloko yango soki mutu asana posa so akisa mbongo na teka bato na ko sala yango. Mais il faut qu'on raconte dans le chapitre de mon sous, mais la science est basée. Et c'est la science pour défendre contre les mal. Pour tout le Nigeria,
tokuti bamboka ebele mpona développement ya mystère kaka biso nde awa na Congo tomonaka kaka soki moto aza magicien moni ye aza eske ye aza ventire mais na Nigeria kuna bango banganga barespectaka bango gouvernement epesaka bango baprime yo magicien ozosunga moto aza na baproblème so yo papa olalaka te mboyoleka mpe na mboka na bino na mboka na biso ya bamagicien mpe apparemment mpe bokosala mpe quelque chose tomona na baétats-unis bamagicien bosala minene mais biso mpe apparemment bamagicien na biso bosala mpe eloko te mais toza est ce que biso bamagicien bapesaka biso mikanda tozalaka mokanda ya art etika mpona traditionnel kapo kosalisa boko est ce que awa mpena toza na ministère bapesaka mikanda forni bino bamagicien bosalaki boke mpe na ministère mpe mpo bareconnaître bino officiellement esi toloba yango déjà bango kaka nde ntango mboka ezala malamu nde oyo akoya wana ntango mosu apesa mpe biso bamagicien faveur mpo tobikisaka mpe bato mpo jusque nde eza boye motu mosu akobenganga lelo metela bino eza na problème moko betongo ayoka mateya kibonzambe moko boye ebayese uta ayasu epa nanga te ozomona ngo ale ntango yokekisi kuna soki nefrenaka bafine soki nefrenaka bafine bozofomisaka bapasiere ozomona ngo mpo moto apota kabila ota $100 yo mete osese mosala il faut osaleka makambo esimba donc soki na osali ye mosala te akokabila ota 1000 francs te mais biso paster asengi akopesa ye donc toujours bazalaka na kondima na bapaster ok biso nde tobikisa bango message na ngai eza bata poto Abdoul aye na cette danse ya baesprit cette danse ya baesprit ona eza par rapport ya kosunga yo mwana mwasi okenda poto omonaka barévélation mabe nalingi sikoyo nde makambo na esila yo papa bana okena poto okosimba mbongo asala yo ne fait que na kana ba n'importe quoi buzoba yaka bakosunga yo sida kindoki okonda aka papa mapamba neti nga uto mwa bonga na kutanga muke c'est normal pour ça régime nanga mais yo muto ozala munene dans les filles fini e bande ko compliqué yo osomona ngo ngana osunga onazana makasa osona betu ngo 2 jours okena na hôpital na ebita soki famba okutona sida po sida kobokela ezali sida kindoki ezali sida ya makilabo ezali sida ezana ngo lokola peine ezana ba kalima ezana ba information basala ka longola sida parce que sida ezali etumbo nzamba pesa parce que etumbo na pesa ngo epa ya Lucifer yango na mutuso mundoki na bambiasa Lucifer ça ni akoya ko zo relève a tindo la maladie pour ça sort non so ko na mettre Lucifer ça ni a big sayo biso to bongisi ba vie abato belle ngo muni ndeko nazo senga bato poto tango bazobengaka biso tout le temps biso totaka bango mutu moko azaka na curiosité azaka te envers biso to vivaka na bango na bango te eza de soki mutu moko atindelo quelque chose zo bosala boyo ebise papa omoni likambo ngo ekebo to sala boye mutu mosolo baka omoni yo ebise nga bongo te na lingi sikoyo ba o bakobenga biso tempe la biso ya 2019 sikoyo sikoyo tozaki l'échec na 2018 o eza 2019 tozopesa makambo yo moko journaliste ndio zana soki lelo nga Abdoul nakosa batu yo yebi place nga okutaki ngai yo yebi capacité na ngai ata ebelete ata ba jour ebeto fandité mais yo je pense que de fana ozo comprendre de nazali na yeko lo batike nga nazali meilleur temple na ngai zo yebisanga kaka na milimo na ngai oyo na benga ka bazo yebisanga bien Abdoul koboma mutu te oazali coupable te boma oazali coupable donc senge na kosala kaka malamu na oazali mutu malamu mais soko poza mutu mabe na kosonga soka toujours mabe ba o nyoso ba kobenga na ba problème boza na ngoyeba yango bien mokolo moko te boko to ozo échec na osunga bino portefeuille succès yo musicien obima te ata so beti nzembo ekendaka bien te yeba yango bien ngaso yena labo na biso labo ekolamba parce que biso lo lambi tuna kishasa awa biso lo fuli ba mizebele o ya kishasa awa to sali pe na ba pig vie mon so petit lelo so si Abdoul akosaka bato akabiso rien so bona ngo pa mona bakam awa na kishasa la bise bele to bimisa mais bandimaka bato te bandimaka toujours ba pasteur donc pas si fort donc Abdoul solo na bino ka ndenge zalaka donc le maître ndiazo solo na bino maître Gourou du temple et il est le lobaki qui ba pasteur par rapport à Saint-Esprit que pasteur wala ana mwasi na ye ala mukina tongo ke na église a rolo ba jamais mambo concernant Saint-Esprit parce que Saint-Esprit est la kati na été mais dans la Bible c'est zongi lisusu parce que la Bible est la livre saint et bisibso que la passage marocain multipliez-vous donc je pense que la parole de Dieu a permis à ce que moi c'est mon bali ba s'accoupler mais yo comme bisibso que eza signe rolonga peut-être Saint-Esprit est-ce que Nzambeta asala Adana Eve est-ce que ayebisaka bango ke bino bo bana ko s'affronter pourquoi longola bango makanisi wana o ya rapport po yabeki rapport ezali eloko o ezali vraiment impire
mais tango basalaki yango nzambe amonika afika sa yarahimani yarahim elakisi lokola aza nzambe amawa nzambe ya esengo abika te bokende bomultiplier na komultiplier wana atie losambo alobi oyo akondimela ngaka nga nzambe ala subhanahu wa ta'ala nga naza nzambe na yo nakoki kosangisa nzambe na ekelamu te ye nde akozala moto akota na paradis mais na kata kora sala ata na tabibi balobi lisusu mokolo ya suka nzambe akoyoka mawa akotala kaka moto aza pire azali te parce que nzambe alobaki multiplier pour vous mito multiplier mais tant to multiplier wana kasi faut kumisa nzambe ya busolo pourquoi yo pasteur okonozo fétiche okonozo kisi pa nganga po ono koloba makambo ya voyance ono koloba makambo ya prophétisation pourquoi te okoke osenga nzambe asala mokili o apeso saint esprit osomona ngo seke ezalaka susu te et puis Mbeto Sola Susu Boezan et l'Omoro Lobagi concernant maître Makassi apparemment baran la Congo central donc ba province mususi yo ndi marabango to bendeni te bamboka beza tina ba na bamboka mususu bazali ba maître bazali mais na lobeli na mboka na ngai ezana ba maître oyo vraiment que batangala ba mobutu neti ba koko inisanga archive ki bulanzita azaleki représentant ya yam na Congo central pe na Afrique centrale totali océan Nzanzo je pense que Monseigneur Dangwe Bill Clinton maître deuxième maître mon asoni combo nani Bill Clinton na lobara donc Monseigneur Dangwe non kokoli océan Nzanzo Monseigneur Dangwe ba kofi ba boka océan Nzanzo maniko Fritz nzembo ya Fabregas oyo bayembaki ala tetinia ba soda kasi nzembo na isa biso sala yango ozomona ngo esana be preuve surtout ba mami lela basana be preuve ozomona ngo c'est que oyo nyoso mona oyo sale makana iba ngo biso to sala yango do biso to pesa ka bango makambo mais basala kande bengra mettre le potamoli mo trop et puis surtout que la ba okine ba nigérien okine ba moko belé Afrique ce qu'on a ndenge mena ya magie na kati ya Afrique pays nini oza bena pays numéro 1 non ça Benin mais ça vraiment Benin parce que ngata na uti na Nigeria na koti Benin tana komena Benin tokinda ina mboka na bango ça ba province ko ba Kasangulu na Ouida tozana Ouida tozana kutana fina nga océan njanjo tango ake ko baksa renfort place na mimenga na initiation donc na Ouida wana so na mboka wana so ba yebi oza magicien ba kopesa flat ko ko yela ono bakaya batu o babonga kate so eletsinga awa ndena zabo so bikenga na sesa ka batu ba kofika ngandoki mais kuna bazo senga ba oyo bazana mayele moko boy ba yo compléter ngona mboka neti biso so awa so muta bimina mayele moko et comme ba oluko ba problème au fingi pasteur au boy ozo ba vérité pasteur botika ba boso nesa lukuta ba kona ulandewa chilo poisson okufa omuni ba muso kona ba réserve pomo kilo ezalaka to fika kana ba n mais normalement so to bi vérité batike la biso mindimi ba yepana biso babika parce que ba oh neso bakenda la église ba bete ba 100 ans oh to nzamba ko sala kaka non yeme nzamene asala biso to kuma jena impurité akolimbisa ka biso ko mulu kiyamu ezali mokola suka mulu kiyamu na nza place nzambe ko limbisa biso ko tela bola munini yo sala kine mokili akotela tendo zo ki féticheur akotela to nganga te parce que ndena za bosona na mbongo na muni bola mona pesi mbongo asinga merci ta musuna merci wana yango ndeko sani e couvrir nga mokola suka na nga yango mona kana kata ko ba yo mizima luka okufa frère mizima ko watu okufa fo mizima ata na kata bibi balobi yango mais to bibi kata ba pasteur ba za ba mabe mais ça pasteur musupe asala ni banguya te ba spectacle te mais asala pasteur so tshelo boko na kibonzambe na esa nini okobika mais a plupart ba obasala ba véhiculer basala mbongo tous les pasteurs ba moucherke et puis phénomène mon peu comment ben mbongo na biso pour ne pas citer des noms pasteur par rose a une équipe na football mais communément biso tous biki non football et ça monde moro boyo pena magie ça makasi rolo bani na problème bon na sala ka ba match to na kati ya fétiche ya football esengaka mingi ko utiliser tous les 4 éléments ya mabele pour na organiser ba diversion organiser équipe na yo soit pour ba diversion no ba pola premièrement nanu ezana ba enseignement za ebele na kati ya football il faut ko yeba nanu terrain premièrement nanu faut ko yeba nanu capacité ba joueur na moko ko yeba nanu état physiquement ya ba joueur moko na moko après avoir na okozwa bango en charge o legisi bango na lavage spirituel pour tinde abunde na zabo jamais okozwa mutumba mona sele musala asuta za joueur na kit na côté sema mona temple mbala moko musala sila non il avant la banda ko sa musala fona kena na lavage spiritualité on a ba accorder ngai ta ba accorder bango ba ko yebisa nga memela mutu na bo
boye po amona makambo nesa nini esimba eza ndenge moko na football. Le football il faut que yebana ko manipuler terrain, il faut que yebana ko manipuler arbitre les semaines. Ata ba les semaines on a manipuler ka bango. Kuzomona ngo tamuzo faute mo tamuzo ya côté na bino me ba pesi faute côté na ngo nazomona ngo eza manipulation. Na kata manipulation na eza lokona na bandiko ko bimisa ba enseignement wana eza mablo wakati mais nazali domaine ya football pe do na sala ka mamonios. Donc eza ba enseignement je pense que na émission et apena ya deuxième épisode bozala pena ba démonstration na tout donc to konda pena na kati ya kondolo parce que comme bien na suka émission na biso parce que TV za radio te mettre quand même. Bah et bien que vous êtes magicien, bah et bien vous savez la makambu mais peut-être mina suka. Et là au moins suka on peut prouver dans le monde entier, dans tout le monde dans le monde entier, bah confirmer pena réellement que maître ça pena maître. On peut s'engager chaîne tu la tina kingo. Maître c'est un maître. On peut s'engager ta chaîne tu know. Bon, lu kelanga papier mouchoir, na ko senga pesanga papier mouchoir. Papier mouchoir na za na posa nango. Vous comprenez donc ce sont les années du direct donc toi maintenant en direct binomon bota la somme en mettre au sala binomon na bota démonstration te oza mo démonstration te ça ko la saka mutu te ngazo ba mambo ezali magie il faut la que ça tape ta eloko moko o zo la saka ya sala mambango pour mutu nini na ko ndima kinga abina za magicien ngaka amuna ngana ba sultani amuna ngana ba voile amuna ngana ba nzambala pour ndima ngana za mete non on a sala ka isa biloko famille pour memana pe makambo po esimba on a faut za pendo ke famille nete biso de biloko on to za bando ke famille to sunga kaka mettre oli kapena donc na épreuve moko po bino nyoso bolo na biso bomona so mettre autres ça binga ngoni non kasi mutu nyoso amela mai ezali énergie liboso kasi ya ona yebiso ba esprit na ngai mimi na sala ba esprit bibale dona ko kozala échec te na kozala échec ti mokolo nzamba ko bomaka mai je pense que bon mon abino moko voilà na pena do fixer ba regard ba pesa ngai almeti mon frère bobo kelanga almeti bon ya kotuna ekozala c'est ça ok so likamba kotuna ezali umituna ile cha tango yango wala mettre bana ngai oui beta la kotuna ni ngai benda malamu fula yango mbala misato ezana mabete fula yango mais mutu mo ala frère au fule la biso et ça bien na tche des cigarettes awa nazo sala eloko o ezali transmission nazo ba kambongo moko na quelque part ya boutique awa pour ça la yoga et c'est personne comprendre ngana sali magicien les big bino tout beau monde donc ngapeka le roi bino naza ko observer donc mon maître au ça la peau c'est la première fois maître abina na robanga mabe maître et là on lo baso ina pelisi cigarette ils en ont pour na kifoyute ezali nde eloko o ba esprit ba s'intéresser à stango to benga bango et domaine nanga na mela masangate domaine non cigarette est diabolique non ezali diabolique te ezali utilisation non ezali utilisation par rapport à ko benga ba esprit ba ya sikonde na lobelo ja ba esprit ba ki ba déjà le tout-puissant et le miséricordieux manifeste ta puissance miraculeuse. Maître Lucifer, le maître des armations, le maître de l'univers, manifeste ta puissance miraculeuse, tous les esprits de la gloire, l'esprit de la sagesse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous concentre, le maître Jésus-Christ de Nazareth, le maître suprême, Balkazar, Ebenezer, grand maître Ficharita, le roi de Nagaz, manifeste ta puissance miraculeuse, tous les esprits de la gloire, l'esprit de la sagesse. Tukota gini na kati.
Go du temple. Go du temple. Je pense qu'il y a évité ça au Lubanine. Na évité ça au Lubanine sous. Maintenant le Lubaté, je pense que tu as la biso. Pour tant monsieur Zambonga mabe, beaucoup Simba, vérifier. Le monde il à $20, na évité ça au monde $20 yango yo. Donc c'est ça maître. Donc il y a vraiment ils a ébélé. On a aussi la bande ko ba pesa nga chance. Ba pesa nga chance. Bazoma mbona bango o eza iloko muke na yibi yango kala boutique na ngambo na biso pona la kisoka ki na za maître mais na ko sala mambo spectacle bakutoko ko lekana ba TV to seto lekisa to la kisateke biso ba grand maître o ya nga vivre makambo ya grand maître na nga ya na temple na ngo so da contacter ngai akobika pe akozoma makambo na ko pe numéro mbala mango parce que comme na suka le temps c'est ngai oyo ngai na tritaka na tritaka ya liboso ezali 089 71 42 027 Zali plus 243 089 71 42 027 plus 243 089 71 42 027 Yami Balé Zali on a passé ça numéro personnel de ceux qui au bengi mbala moko kozwa maître Abdul plus 243 089 71 42 027 Yami Balé Zali o ya kilt na biso pe balobi ko pe mususu pe na kati wana ezali plus 243 90 50 85 636 plus 243 90 50 85 636 ezali numéro na ya WhatsApp tous les numéros na pesio ata soki obenga na appel normal te ata sur WhatsApp okomona ngai pe soki muto sana posana traité eta ya musika na ko traité yo ezala ozana ba Belgique ozana ba Angleterre ozana ba Londres ozana ba États-Unis ozana partout dans le monde oyo azana problème na ko traité ya physiquement na ko traité ya distance oyo akondimela ngai akomona lobiko oyo pe akoboya ka ngai esape Jésus nde baboyela kaye ozomona ngo mais na kati ya kondima ya science na ngana zala kana kondima soki le dona le mani musala ya muto ezala ko la volonté na ngai na kosenga kaka ke bo pesa ngai chance o za 2019 ba o bozona na o landanga na noté bo contacter ngai bino bana basi bozo mabala te bo benga ngai bo kozwa portefeuille nion so succès musala ozo musala te bo benga ngai Abdul na mayele onga na zana ngona wala kisabino ba mbote zali kaka epa ya bato ebele o nion so bazali ba maître na pesi bango ba mbote na yo moko journaliste lo yambinga lelo na impression na vraiment na sepeli mais na lingi vraiment o annoncer parce que na zana personne na sala ya minene. Mais programme nous sommes ça pas na yo. OK, je dis merci à tout le monde qui nous au Landibiso, le temps plutôt la télévision c'est le temps on est vraiment à la fin de notre émission. Je dis merci on a tout il y a abonné tout il y a Congo Promo TV, abonnez-vous massivement. On vous annonce déjà la semaine prochaine donc l'épisode numéro 2 donc deuxième épisode il y a émission Nabiso na mettre tous années sur notre plateau. Donc on est déjà à la fin donc à la prochaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'ozo ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.